Tusaba. Entsambu zange mfumu wetu Yesu Kristo, yozola kwange tata nzambi wasi, yo untwadi wange tata mwanda wavelela, bika kwa masikilanga munaito tuka ya kwa yelemvu. Se ye mwani tata mwanda wavelela. Amen. O kombo ya tata ya mwana pe tata Mulimbo Santu. Lelo tozali na date ya le 7 juin l'an 2024. Oyo ezali deuxième journée ya kokanisa mai malikaka na 1921 na le 6 juin. Tolandi maloba mingi ndenge batata bateyaki biso. Na le 6 juin 1921 wana ndenge toyebeli ete papa Kulutu azalaki na âge ya 7 ans. Papa Mfuma Mbanza papa dalonganaki angani âge ya 5 ans. Pe papa Diangenda Kuntima oyo azalaki mwana ntsuka na âge ya 3 ans. Kasi na ba âge wana batata ndenge baboti biso na biso bana na bango oyo makila ya bango moko na biso oyo tondimeli tata Simon Kimbangu banda bakoko na biso baboti na biso biso moko biso nyonso tokomi bana ya tata Simon Kimbangu. Po ba histoire mingi o bango bayebisi biso balobeli yango na bato ya musika te, balobeli yango na biso nyonso oyo tozalaki pene na bapapa pe biso moko bana. Yango ba histoire nyonso tozali ko raconte ezali bango moko balobelaki yango malgré âge nango bomwana kasi bayebaki manso oyo elekaka na tango wana. Papa Diangenda à l'âge de 3 ans, le manso malekaka ayebaki. Yango biso ba musicien na chorale Yelusalemi biso nde to vivre mingi na ba papa toyebi makambo ebele. Yango oyo tozali koloba mingi ba témoignage ndenge ba papa batikalaki koyebisa biso. Na ba bande pe tozotika te kotia yango toyoka biso na matoi pe ba audiovisuel pe ezali koloba ete kokebisa biso bana. Manso oyo mazali koleka na mukolo na lelo ezala na kati na leta, ezala na kati na lingomba biso nyonso toyebi ba témoignage mingi tondimaki te lokola lelo na faki papa Viki makambo o bavivaka na 1976 na papa Diangenda akokaki kobima kolakisa ete histoire oyo bango moko bayebisi biso yango nde ya solo. Toyebi journée à le 6 juin ndenge ye moko papa Diangenda bandaki kolobela yango. Papa Mfuma Mbanza mingi te. Papa Kisolokele atémoignaka na journée wana le 6 juin. Po papa Simon Kimbangu ayebisaka yeke yo moto kokangama liboso. Ndenge papa Diangenda alobelaka yango ete na mokolo wana
nguya ya tata nzambe emonanaki na le 6 juin 1921 kasi mpona nini likambo wana ye tata Simon Kimbangu azwi nguya ya tata nzambe kasi likambo wana eya kosalama na kati na Yelusalemi mpona nini bato na tembe Papa Simon Kimbangu alobi ya solo musala oyo nga nazwi ezali solo euti na lola epai tata nzambe nde kolo Yesu apesi ngai bato na tembe oyo bamissionnaire bazalaka na kombelu tete bamekaki na ndenge na bango ne suka bamonaki ete solo likambo yango euti epai ya tata nzambe makambo yango ezali ebele me ngonga esi ekei moito zongela nyonso wana ezali te suka baloye koloba na tata Simon Kimbangu likambo na yo tondimi yango euti epai ya tata nzambe pa nkolo Yesu tomoni mpenza ke nkolo Yesu atikali susu epai na biso te akomi na epai ya motu mwindo epai ya yo Simon Kimbangu kasi musala yango kosala lingomba esengaka mbongo biso toyebi yo malamu Simon Kimbangu ozali mondimi na biso tomoni kutu lelo likamusi ya makasi eke alaki parmi na bana po alaki na 17 na tango wana oyo babandaki kobeta fanfare awa na Gombelo tete na 1904 toyebi yo malamu me likambo ozwi solo eza ya tata nzambe ya kolo Yesu soki ezalaki ya kolo Yesu ya tata nzambe nde okoki kokoka te ndenge tomeki yo kasi mbongo oza nango te réponse Papa Simon Kimbangu mbongo na ngai na bato oyo bakondimela ngai bango wana nde bakopesa mbongo bakotonga lingomba ngai nakozala nango posa te kasi mpo na kotonga lingomba songi eyake na bato ya mboka oyo bafandaka na ntango wana na nkamba balukaka maniere nyonso ndenge nini bakoki kolongola likambo wana awa na kati na nkamba bango makanisi na bango kaka Kimbangu azoyamba bato ebele boye azozwa biloko ebele bakoyela mpe mbongo mpo bayebi ndenge bazalaki na mangomba mosusu wana ndenge nini bamissionnaire babandaki kozwa bafinancement banini esika wana batunaka yo okotonga lingomba ndenge nini donc bango bato matuyele mabe wana makanisi mabe koloba ete peut-être Papa Simon Kimbangu kokoma na mbongo ebele abanda kozwa biloko ebele makanisi na bango ekomaki ndenge wana ntango aye kobimisa likambo ete musala oyo nazwi ezali ya tata nzambe esengeli botika ngai libre awa na kati na mabele oyo po ete bokende mwa musika nasala musala na Kenya mabele mosusu te awa kaka na kati ya Yelusalemi ngombe kinsuka yanda bamboka mosusu bofanda na bino kasi awa na kati ya Yelusalemi na tenta oyo botikela ngai nasala musala ya tata nzambe likambo wana yango bakendaki kofanda likita ta misusu balobi te abimaki ni koluka esika mosusu bamosusu balobi ke atotika ye kaka ezaka mosala tata nzambe soki tokoko ngombe kinsuka yanda lukengo eza nango pene mabe eza te awa bakendaki kofanda likita kuna ntango bazongi oyo azwaki parole ya liboso ozwi mosala ya tata nzambe lokola eza tata nzambe babele nyonso ya mokili ezali ya ye aponela yo esika mosusu oyo okosalela mosala oyo liloba wana nde yango
elukaka makambo nyonso ke envahissement ya Cité Sainte ekoka koya. Heureusement mosusu alobi ete mais oyo alobaka première réponse wana mama ya mibala eko répondre mutu alobi malamu ezali mosala ya tata Nzambe soki totikili ye awa biso tokoki kofanda na biso pembeni mabe ezali wapi. Liloba wana ntango ya mibale mama ya mibale ebimi kaka mbala moko lumière euti likolo ekiti ekozwa mama wana. Bango nyonso bapanzani basiportaki lisusu te koloba ete mabele oyo ya tata Simon Kimbangu totika ye asala mosala na ye. Yango malgré cela bato wana ya mokili koyimayiba bapanzani balobi ke totika mboka oyo. Malgré cela bamisusu bake kofunda na Gomatadi na mfumo mpyode ndenge nini kuti kuna na nkamba mbanza mbola na tangwana mbanza mbola kinyeza limetata wana Kimbangu zili pareke soki molimo ngo kuti kwa tata Nzambe asa kupengana biso na mboka tobima wana. Motifu mobimba yangu wana nde sikoyo tozwi fotokangela papa Simon Kimbangu. Yango wana bakendaki kotika maloba wana na ba missionnaire na kombelu tete ba missionnaire basali rapport na bango na batayo ezalaki na Mbanza Ngungu. Batayo ya Mbanza Ngungu nde sikoyo bakomaki komene banquete ndenge nini kokanga papa Simon Kimbangu. Tout d'abord balobi eke aza ko révolter bato bafuta mpako te nde batindaka bato basoda baya kotala vérifier buku ya tata Simon Kimbangu soka kofutila kampako basengi ye buku papa Simon Kimbangu kokolakisa eke ezali ngoya ya tata Nzambe akenaki kozelela bango kuna place 4 maisons ezali. Kimbangu mpe yeyo toye balobi ke yo oza koinsulte bato basufuta mpako te. Lakisa buku nayo abimisi buku batala na kati ya buku mpako ezali. Bayebisi eke biso foti na biso te. Trahison euti kaka na bato na yo oyo baza na nsima na yo bandeko na yo kaka biso foti na biso te. Banda tango wana nde balukaka manevre ndenge nini kobenga na papa Simon Kimbangu na mabele na ye. Kasi ndenge teuti kolobela yango mama wana soki lumière eyaka nguya ya tata Nzambe nde yango imilakisaki te likambo yango botika yango eza ndenge wana. Na le 6 juin avant le 6 juin makambo nyonso wana papa Simon Kimbangu alobeli yango. Tala ndenge bosali, tala ndenge bosali, tala ndenge bosali. Kasi menace wana ezali koya oya kosiporte te abima. Oya yebeke ya kosiporte afanda. Mama wana oya pimelaki mabele pa papa Simon Kimbangu na mobali na ye bango balobi tokomona pe kimona meso. Soki penza nguya ya tata Nzambe ekomonana. Tokozwengela lisusu te ndenge papa Viki apesaka biso histoire ke libanga ibetamaka ndenge munduki elelaka. Tangu munduki eleli bapanzani nde esika wana papa kisolokele na mfumu mvuti bakimi na direction oyo mise ezali kosalema po ete bakita na ndimba mankondo. Nde papa Simon Kimbangu balandi mpe kaka nzela wana na ndenge bayaki kozwila ye place cercle ezali liboso bazosala mise na ndenge Angelu abimaka na njete ya safu. Mais avant nyonso wana si azwi mama mwilo na papa de lungana na papa de ngenda akekotika bango deja na tadi kuna nyonso wana tango esalami nguya ya tata Nzambe yango emonanaka ete
Angelo abimi na njeta safu wana babombisa biso yango ti kino lelo oyo ezali ekomaki chaque le 6 juin ekobimaka moto nyonso asimba tokosala programme na libanda lelo te me a partir ya lobi ntango tokotalake bangonga tozosala ntsinsani kuna mpe bato bazosimbaka na kimia nyonso tokopesa yango kaka bino na faki bosala organisation wana kosimba kaka oyo misusu bakolongolaka mwa poso na ndenge ke oyo souvenir ya 1921 kasi tobanda kosimba kaka kolongola mwa nzete moke te esika wana papa diangenda alobaka ete nguya ya tata nzambe nde emonanaka oyo bango batiaka tembe na kati ya Yerusalemi solo nguya yango emonani dirigeant nguya ya nzambe ekomonana na oyo bandimeli na solo nguya ya tata nzambe emonanaki na oyo bandimaki na solo yango lelo oyo papa Simon Kimbangu Kiangani abengisi biso bamusicien tolobaki mwa mingi na tongo lelo oyo mingi tokomi na doute na makambo nyonso eza koleka na kati na lingomba bazali kotia mobulu na kati na lingomba oyo tozokanisa ekendeki tata Simon Kimbangu alobelaki yango ke biso tokanisaki na bonzoto tokozwa bomengo na kati na nzoto ya papa Simon Kimbangu tokozwa bomengo na kati na lingomba ya tata Simon Kimbangu awo tozwi te yango nde tozobundisa tokomi kobundisa sikoyo lingomba ya tata Molimo Santu olieke totonga ndenge ye moko alobelaki bato oyo bakondimela ngai bango nde bakotonga lingomba kasi tozotia nano bomengo nazwa bomengo na kati na lingomba nasala boye mpo nazwa boye na kati na lingomba nakoma boye ye ayelaki wana te mpona kobikisa nde milimo na biso na ntango wana songi ndenge tolobeli bato babandaki kose deplace bake koloba boye bato base deplace bake koloba boye kasi lelo surtout na bareseau sociaux yango ndizo kobundisa biso na 5 mois na 1989 papa Diangenda alobi ete batelevizio eza eloko malamu mais ye papa Diangenda kotalaka televizio na ye na ntango bainformation ayeba nini eza koleka na mboka to na kati na mokili soki ekomi na ntango ya mabina bokati biso tokotalaka mabina te soki na televizio tozali kotala makambo oyo lingomba aza kopekisa biso eza lisumu pamba te okokota na makambo wana surtout na bareseau sociaux lelo oyo na batelefone yango nde ekomi kobundisa mingi na kati na lingomba tolanda eza oyo eza ya malamu tokolanda oyo eza ya solo me ya mabe tolanda mpenza te yango papa Simon Kimbangu Kiangani alobi ete tozongela bokoko okotala ya mabe oyo ezokolobama koleka na réseau sociaux kanisa na bakoko eske likambo boye ezalaki soki ezalaki te kolanda yango te yango mingi toza kotala oyo balingaki ekotaki na lingomba ete pete azwa akoma na bomengo ntango azwi te akokoma awa eke ezali biso awa mabondeli kaka mabondeli na mabondeli nde okozwa eyani ya malamu oyo ekopesa yo kinya oyo ekotambusa yo kasi soki otie na makanisi na bozwi nazala boye okomi mobundisi na kati na lingomba nini bareseau sociaux dirigeant
Oh
Merci, dirigeants. L'an 2023, Papa Simon Kimbangu Kiangani a été fini la récréation. Oyo alobie to bandeli à 0. L'an 2024, yango nzembo elobi oyo yemi ba dirigeant eke ngonga ekoki tosalila tata molimo santo pamba te yende molimo santo yende suka tondimi yango awo tondimi yango totika kolanda makambo oyo apamba pamba oyo ezali koleka na ba réseaux sociaux ya malamu tolanda ba information ndenge to jangi na lubelaki ba information ya malamu koyeba mayeba soko koleka na mokili tolanda kasi oyo babe tolanda te kasi biso to consacre mingi na ba réseaux sociaux na ba pareil na biso na kobomba ma ali tozali kosala ba communication tosali ba groupe ya ko critiquer tata molimo santo nzoka yesi ayebisi biso ngonga yango tolandaki na tongo papa Saidi matana na likolo awa papa Saidi tolandaki na tongo oyo ndenge alobaki yango ete na 1921 na 6 juin wana bato ndenge bapanzanaka na nkamba papa Simon Kimbangu na le 12 septembre bakangi ye balobiki lingomba ekangami nzoka nde mabongisi ya tata Nzambe likambo etikalaki na bambwala misato na mama Mwilu bana pe bamonaki bana babombami na bango bamisusu balobiki elingomba ekufi bango bana bakokoka eloko moko te surtout papa Diangela à l'âge ya 3 ans akosala nini bacholi kasi bamindele bayebisi bato wana bazalaka na ntango wana bino boza bazoba tozoyi bateke Simon Kimbangu akozonga Simon Kimbangu akozonga bato bamboka aho bakangamaki na baprotestant na misioni balobaki ye butu akangami kutomboka kei toyebi te akozonga bana atiki bana mike bamindele bayebisi bongo Simon Kimbangu akozonga yango nde bayebisaka bango sini ekomonana eke nkamba ezali Yelusalemi ya sika soki bomoni kaka signe wana bino baprotestant bokangami kaka na biso boyebaka ete Simon Kimbangu azongi na mokolo wana trompete ekobeta na nzembo tokoyembaka ya Yelusalemi funga mbasi wa isinga tatu na couple wana kaka tango wana soki boyoki kaka clairo wana donc fanfare ekobeta oyo eyokanaka na 1959 ndenge papa Saidi apesaki histoire ndenge nini fanfare ekotaka awa papa Saidi. Merci papa conseiller spécial, conseiller direct ya tata Molimo Santo, papa Mwambanza. Mpunga mbaninu vaitatula ye mafuasi mafuruka mpunga mbaninu Yerusalemi imbanza Yerusalemi. Merci papa conseiller. Yerusalemi imbanza mbanza yasunda muntoko
Yerusalemi mbata, Yerusalemi Selemi imbanda yoyamba. Couple, deuxième couple. Pungamba sibu Siya tatula mukangwa tata simo gusinga yonzama. Yerusalemi, Yerusalemi, Yerusalemi imbanda yoyamba. Yerusalemi, Yerusalemi, Yerusalemi imbanda yoyamba. Ngeye nkundivo walembisonama muna lumbukyo nganani kutambula. Yerusalemi, Yerusalemi, Yerusalemi imbanda yoyamba. Yerusalemi, Yerusalemi, Yerusalemi imbanda yoyamba. alengana lobinini Nalingala elinkoloba boye. Yerusalemi ezali mboka ya sika ya bule. Yerusalemi ezali mboka ya sika ya bule. Yerusalemi mpungi eleksini mpungi eleksini mpungi mbasibushi atatula kangwa simo panga watoto mpungi eleksini tangu kelelo ekobeta libota ya papa Simo ekosangana. Tangu kelelo ekobeta libota ya papa Simo ekosangana. Merci papa Saïdi. Yo moninga continue yo moninga awa okomama te mokolo wana nani akoyamba yo moninga lokola okomama te mokolo wana nani akoyamba yo na kombo ya tata mwana tata Molimo Santu. Merci papa Saïdi. Si vous tout qui voit quoi. Et ça y a biso. Yango tata. Donc, Koloba Molimo Sangai était ezali nde libula oyo tokoki ko raté te. To raté yango tata Molimo Santu. Abandi likambo na ye. Denge ezalaki na l'an 2001 na papa dialunga na yango ayeko lamusa biso ba musicien. Donc ba futilité nyonso oyo tozalaki na yango ye moko tokotambola siko na liloba oyo akopesa biso bolimisa biso ngonga esi ekei kasi likambo lokola tozali kolakisa yango na malembe yango pe ezali kopesa biso nyonso lingomba mobimba tata Simo Kimbangu bana tata Simo Kimbangu biso nyonso si tokoti na banzela oyo kozali kobungisa biso ya ba réseaux sociaux banini wana ezali ba distraction tolanda oyo ya malamu pokuna na nzela ya pe ya ba internet wana ou bien ba réseaux sociaux wana makambo ya mosusu kitoko ezali mais ya kitoko yango nde tokosalela tokolanda oyo ya mabe ezali distraction mpona biso ekomaki lelo ekomi arme na biso bakimbangiste ya kofingana kolobana ya mabe boye biso bakimbangiste tokokotela makambo ya debwana te yango kolimisa ngonga eke mwa musika mpona kosukisa toyebi eke ngonga eke musika kasi tozali kobima remise ya kado ezali pe continue te mpe antinsami ezali papa alobi soki yoti 22 heures tokosilisa manso
ye apesi biso nzela soki mpe 22 heures tina ngonga wana tokoki kosilisa tokokisa makambo nyonso po ete lobi tozala mpe libre ya kopesa na bakupe po ete tokoka kozela mpe liloba oyo kouta epai ya Yemen oyo abengisili biso faki tozali ebele ti tozo kopesa bakado na biso bamisusu baza kobeta bakado eza koleka soki esili tozosala nsinsani mosusu tozobima moke mpona koza kokalme bamisusu banda ntongo toyaki nani tomeli mwa mai te tozokende komela mai na mbangu tozongi mpo ete tosilisa mosala mpona lelo tosilisi bokombo tata mwana mpe molimo santu amen. Ika tokubitano moko totonda lusiamo sututambuli kwa sedieto teye mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela. Mes chers amis, nous étions en tête de Kamba à la Nouvelle Jérusalem. Nous avons eu l'occasion de vous podcaster, bien vous diffuser. Donc, on fait son récupérons le pisseau de mes confrères de la Ratelki. Là, en l'occurrence, c'est plutôt la direction générale de la Ratelki. Qui voilà. Vous permettrez. Ici, je veux faire juste un petit live vite fait, juste par rapport au cantique que ça Fumambanza nous a demandé d'entonner par notre révérend Papa Saïdi, l'un des doyens, les apôtres, parmi les 12 premiers musiciens qui étaient partis avec Papa Dengenda Goutima à l'époque, en Kamba. Hein. Merci à vous qui nous avez suivis, mon grand frère Moutamout, le bâtonnier, hein, le grand musicien Samé. Bonjour à toi, Papa Nzije Nzaki. Bonjour, bonne fête, Gauthier Daf. Bonne fête, Dieudonné Sika. Bonne fête, et Psita plutôt, Dieudonné Sita. Et oui, bon, toujours le fidèle au rendez-vous. Papa Emmanuel Diaranga. Bonne fête. Et je vois JDK Pictures, please. My brother, Papa, JDK Pictures. J'ai besoin de toi, s'il te plaît. Hein, parce que tu fais un travail énorme en ce qui concerne le son et l'image de Papa Dengenda Goutima. Vraiment, j'ai besoin de toi. S'il te plaît, essaie de me contacter par WhatsApp, hein, pour que je puisse échanger. C'est important. Alors, mes amis, là, donc, on est dans la deuxième journée des festivités marquant l'envahissement de la cité de Nkaba, Nouvelle-Jérusalem, à l'époque par l'envahisseur, donc le colonisateur, qui voulait appréhender, mettre fin à M. Passimo Kimbangou. Et donc, là, on est dans la deuxième journée. Moi, avant de continuer, avant de finir cette transmission, je voudrais faire état de ce... Excusez-moi, hein, y a les enfants en même temps au salon, ils sont en week-end là. Enfin bref, et le cantique Papa Fouambanza a demandé. Yerusalemi Imbanza. La nouvelle Jérusalem, c'est la cité sainte, promise par Dieu, l'éternel Dieu. Yerusalemi Imbanza, Nzambi ki béni wakubi kidiyo. C'est lui-même Dieu qui l'a préparé, cette cité sainte de Nkamba. Hein? Yerusalemi Yimbanza Yoyampa. C'est la nouvelle cité de Dieu, la nouvelle cité. Yimbanza Yoyampa. On ne peut pas dire nouveau. Hein? La cité belle, la nouvelle cité. Yerusalemi Yimbanza. Bakwikilanga Nzambi Basinga Kotayo. Ceux qui croient en Dieu. D'où la notion aujourd'hui, sa divinité nous rappelle. Nous sommes des croyants. Les croyants, on ne peut pas Simon qui mangou, la notion de croyance. Nous kwikizi. Bakwikilanga, il bat aussi la monayo. Donc ceux qui croient en sa divinité, pas Simon qui mangou kiangani, et ben ils vont y accéder. 3. Nkumbuzeto vos amene sonama, muna lumbukyo, 6. Zisinga bokelwa. Si nos noms sont prescrites, sont écrites dans la liste de Nkamba, eh ben, ce jour-là, nous serons appelés. On sera appelés. Hein? 4. Kumbangunzavo, tutoma yo kwikila, mbanza yo yampa, voix tusinga yo voix. Si nous croyons vraiment, on peut pas simoki mbangu. Eh ben, cette cité-là sera notre appropriation. Ça sera notre propriété.
Donc, on va s'approprier vraiment de cette cité sainte parce que si nous avons cru, ce sont des croyants, je dis bien croyants, mon Kwikizi, le fidèle, mon Ndimi. Moi, je traduisais même pour dire que les acceptants, voilà, ceux qui n'acceptent pas Simon qui manque, qui a comme Dieu Tout-Puissant, le Saint-Esprit contre l'Endo, eh ben, ceux-là, ils auront accès à la CC de Nkamba. Que cinquièmement, Ngeyen Kundi Vowa Lembi Kwikila, Muna Lumbukyo, Nga Nani Kutamula. Toi qui n'as pas cru, toi qui ne crois pas dans le kimbongisme, qui ne crois pas Simon Kimbangu Kiangani, ce jour-là, seras-tu appelé? Hein? Est-ce que tu vas t'appeler ce jour-là? Non, je ne pense pas. Voilà. Et en dernier, Mpunyambasi Busia Tatula, Kangwa Tata Simo Usinga Yonzama, les musiciens, les séraphins, la ceinture, vous avez la révélation aujourd'hui, l'exclusivité de l'image de Papa Simon Kimbangu. En 1904, il jouait le plekete. Plekete, il jouait le tambourinet. Parce que, en Mandombe, nous savons que le Mandombe nous explique l'effet spirituel scientifiquement. Le Pakundungu, c'est la grosse caisse, qu'on appelle le Mvoila Pakundungu. Faut pas dégainer comme ça. Allez, voilà. Il appelle les Mvoila. Mvoila Pakundungu, Mvoila plekete. Donc, la grosse caisse, c'est Pakundungu, le tambourinet, donc c'est plekete. Plekete, grosse caisse, c'est Pakundungu. Donc, la basse, dou. Et les aigus, plekete. Donc, il dit bien, vous les séraphins, les musiciens, vous qui jouez avec les sons avant, vous avez les sons avant parce que le vent, c'est le souffle. Le souffle, c'est l'esprit. L'esprit, c'est pas dégainer dans votre dimanche. Donc, vous avez la responsabilité d'être sérieux dans votre mission de travail que vous avez accepté bien suivre. Donc, grâce à vous, si en 1921, on vous avait dispersé, eh ben, le 6 avril, le 6 juin aujourd'hui, il vous a appelé afin de rassembler son peuple. C'est une communication de Mediaki. Je vous dis au revoir et à très bientôt. Bonjour tout le monde. Bonjour.